ezalaki ya koyinda penza makasi makamusi oyo zali kosalama awa troisième jour oyo ya première édition engaye eyindaki penza makasi prophète Samuel wa Nzambe azali ya Nzambe penza bolanda. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Troisième jour oyo penza ezalaki ya koyinda awa na église restauration Shilo epai ya ye moko prophète Samuel wa Nzambe oyo penza Nzambe asalelaka mingi. Makamusi esalamaki awa na troisième jour oyo mama papa awa penza nde Nzambe azali. Bongo penza boyoka ndenge ye moko Dr Tambwe amenisalaki ba mama pe ayebisaki bango parce que awa ezalaki a télé prophétique awa penza likambu oyoyo ba pasteur penza bayekolaka pe balakisaka ba mama pe ba papa te. Awa Dr Tambwe abimisango alobi penza liboso ba mama pe ba miracle awa esami na maloba ya Dr Tambwe bolanda ndenge alobi pe ba papa ba mama ba sepeli. Nyonso na yoka te lisumu nyonso ya matoi lisumu matoi ezalaka te ezala okuta lisumu ya miso lisumu ya matoi soki kanga na nzotambola boye namoni moto bolumbu aotambola ngai jesi na petoli makila na eseketo na miso na ngai ezala okuta ozala mokili oyo okomona kaka lisumu eutaka na miso soki oluli eloko omoni ete kozolanda eloko wana okomona me oluli na yo te lisumu eza wana te. Alors, il y a un docteur qui donne la précision à toutes les églises. Oh, vous n'avez pas la mission. Quand le prophète a parlé par rapport à la doctrine, question que vous avez demandé à si vie pratique dans la mission. La doctrine est sous la Talola. Mais la révélation est agitée comme Moutou Azana Boye de Yamozambe. Oh, qu'on n'a pas la mission. À mon avis, il y a une écriture pour toyeba soki moto aséloigné nde azaka possédé. Ça c'est vrai. Ligue 22. Ligue chapitre 22. 22. Verset. Zelana tala frère pour na komi de vieillard. Verset 3. Verset 3. Badagara verset 2 pour la compréhension. L'anda est le quoi? En lisant dans le nom de Jésus. Amen. Les principaux sacrificateurs. Banganga. Mama fulana kumona akobanga Nzambe a. Mais soki a changé akomi na Kampala mbuma eboti lisusu. Ndango ekonomi na 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus azoloba nzete nyonso papa nanga akonaki te ekozani. Et qu'on a la coupé, mais qu'on a la déraciné. Frère, si on a déraciné le péché quand il a eu un mouvement, on est comme on a la tête. Est-ce que vous avez regardé? Si on a l'ongoli, nzete, on a bien un péché. Boumana, comme on a ajouté. Et non, mais posséder, frère, azapela na nzete mobimba kati na ye nde ba mouvement on est mona na colère. Frère, si on a nzete on a kati na atolobi na kosala ekombo te na signé ngai lisusu okomikuta kaka bo deta kososa ndodi na komi lisusu kaka awa Nzambe posséder mais lelo Nzambe akangola ki fu de gadara au kangola peyo. Mais le problème c'est que des mois sont ne pas na mutu akepa nyama est-ce que vous pouvez dire amen na fungolango ba des mois sont ne pas mutu akepa nani et pas ngulu ngena aussi ça on a pas de 30 minutes langue koki pepa mama awa penza na église restauration Shilo penza awa ezalaki danger parce que awa ezalaki atelier prophétique awa ezalaki tikotak
ba réponse ezalaki pe ba papa ba mama ba tuni ba réponse pe awawa bazwi ya nano yoka ndenge bande kotuna ba réponse awa penza ba mama ba papa ba tuni ba réponse pe bazwi eyano epai ya ye moko penza docteur Tambwe apesi pe alobi kaka ndenge ezalaka boyoka ndenge alobi na micro ya ngala nyu Il y a prophète de mais les doctorats, ils ont la spécialité, il y a pour expliquer toutes les écritures de la Bible. Comme ça, qu'est-ce que tu as à côté on a dit oh on a un docteur, moi tu n'es que yo un docteur, to benga docteur Tamboya. Bah na ba comme mo sous apôtre to supporter pasteur. Tu as comme un docteur pas ou bien comme un prophète de pas, to benga prophète de Samuel yaka, hein? On a prophète les gars on a to D'abord, comme on a awa na etumbelo, poté, vous avez la blague, ici on ne blague pas. On donne la vie pour les peuples. Oh, maintenant ils sont sur le bagage. Les riens arrivent, ils ont la déserté. Les riens arrivent, ils ont absence et maille. Et si quand maille, ils ont tenu la musique, c'est-à-dire, ils ont un changement de lieu. Azobi me pas la moto, à quel pas la mopagano, ils ont la yobanzambe. Est-ce que vous m'avez dit enseigné le na Kenya quand je parlais sur la possession c'est le mot que papa et le lobby est solo na vanda ki boyo na moni cousine na ngai comportement on a la zalaka na yango ya komina c'est-à-dire des mots ya bibaki kati na ngai assez à côté yete les liens alides. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, ils ont mis ma carte et que si on maille exact, c'est-à-dire, maille comme la parole de Dieu, bah, pas quand on est sur la base de Dieu, bah, de moi, ma carte na biso, bah, que pas na bango. Est-ce que vous avez compris? Nde bimaki epa na fu de Gadara et que epa na ngulu ngulu azabo pagano ata sukoli akozonga wapi na protocole. C'est-à-dire, les démons doivent quitter un frère, alors que n'est pas mon pagan. Ah, on a volé prophétique parce que Bazaki dès sa porte. Bangoula, on va dans nombre. Vous n'avez pas volé, vous allez délivrer au nom de Jésus. Ce qu'on a délivré, pour la chose qu'on signe à Moutaza délivré. Premier signe, il y a un homme délivré. Ce qu'on a délivré, ma sœur, et l'homme a l'immoso. Na motema na yo ekozala pardon et la repentance. Okosala osali likambo moto azalaki te okozanga kimia yo moko yeba que je suis délivré. Mais yo osali makambo ozo se consoler. Biso nyonso tozaka bapa biso nyonso tozala makambo ata ba pastor wana bango pe baza bato naza na njoto yeba koza possédé. Un homme délivré amonaka ke eloko na sali ozangi kimia parce que molimo mosanto eza moto atokangi motema na kosolisa ete mokoka kaka te yo za mwana na Nzambe solola na ye tika na yo tala ba question et si la quitté deuxième tour ba question ba papa ba maman pe ba frère ba koti likamango ba tuni ba question penza ba yo kanenge kaka ezalaka pe ye moko prophète Samuel Wanzambe alobite tikanga na zongisa ba question oyo po awa prophète Wanzambe azongisa libana na ba question awa penza ba réponse nyoso awa baziango na kosepela boyoka ndenge penza alobi. Et le docteur a bien expliqué sur l'habitude des ailes comme Paul l'avait dit, je veux faire du mal. Mais je me retrouve à faire, je veux faire du bien, mais je me retrouve chaque fois en faisant du mal. Donc, habitude des ailes, comme tout le monde voit ça, il y a quand même un moment fort, actif quand même, et okay. Il a très bien. C'est la raison pour laquelle dans cet homme, tant qu'on peut ça, c'est ça qui se souvient. Donc, il fait ça, il accepte, je fais. Mais Asa a mis condamné quelque part. Il a dit que le mais dans son contaté, je l'appelle l'habitude, et cet homme-là, il n'est pas condamné.
Il n'est pas aussi possible. Parce qu'il est pardonné chaque fois. Oui. Quand la Bible nous dit on pardonne quelqu'un combien de fois par jour, et la Bible nous dit 7 fois combien? Hein? 77 fois 7 par jour. Donc l'homme peut demander pardon 77 fois 7 par jour. Donc il y a 490 fois par jour pour que tout le monde puisse la pardonner. Donc l'homme de l'habitude, on prie seulement pour lui, de soumettre à la prière, Zambazo Soumaye. Vous comprenez? À un certain moment, par les efforts, il y a fruit à Saint-Esprit qui est le pardon, au comment la Moutoana a changé l'homme. L'homme du comportement, le comportement vient dans 3 dimensions. Là, c'est le comportement d'éducation familiale. Vous comprenez là? Au bout de la famille, Moko, depuis papa, maman, hein, parce que la mauvaise langage. Vous comprenez? Papa, maman, parce que la désordre. Vous comprenez? Mbana pe bakoi na comportement wana. Ndomo ni yaya finda ka, leka finda ka, kulutu kuna finda. Donc la famille moko et koi na éducation de base na bako. Yama soki o éduqué bana na yo mabe, bakokola na comportement ya mabe bakoyo kisayo solo. Le comportement dépend de l'éducation de base. Deuxième dimension du comportement vient de l'entourage. La Bible dit, ce n'est pas de dire que comme posséder l'esprit à Moïdi. Non, comportement, par imitaka comportement. kolanda parole wana oyo ya prophète Samuel wa Nzambe penza bana mingi bapapa pe bamama bajeune bapambolamaki mpo koloba na ye kaka zoloba bamiracle ezosalama place bato a bafandi yango nazosenga ndeko oyo ozali musika kima mbangu yaka na église restauration Shilo awa penza makamusi ezali musika te ezali na commune ya Kitambo penza précisément na rond-point oyo ya Sakombi na avenue Massa numéro 4 okomona wana ya kambangu po awa ba miracle ezali ezalaka neboyi. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là. Babina sali pour Lingala News tanga masolo boucle.